Hello, coucou, bonjour, bonjour. Bonjour le mien. Vous allez bien? Qui m'est allé? Après ça va bien, tout va bien par la grâce de Dieu. Awa nazaka nakata kokimba. Boni bilo maman, est-ce que vous allez bien? Babino mameliani tout ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe mawazo batela qui m'est allé. Alors vous de votre côté c'est comment? Oui, c'est ça qui vous a malamu, ça l'a bien plaisir. Oui, bah qui va y banga, bah y balinga kanga baza malamu, et ça l'a pekaka bien. Voilà. Ah, on a na kati ya semaine ya prestation, na zaka na kati ya koluka luka, ndenge boyebi ke mikolo ba mafuta otungisaka biso. Luka. Mafuta ebungi nango te. Ezaka ke ba commerçant, ba petit commerçant, ba sombi ba mafuta nyonso, ba stocki yango ba bombi mafuta. Ce qui fait que ma mafuta est aussi la menga telengani même ce qui bino qui n'est pas ce mec n'a tete Thérèse asumela nga mafuta na nukutu na kepa na été na habité ata opesa nga mafuta na ki nisukulu ka suma mafuta quelque part. Alors ngai na nga mafuta na ngai yango yo omoi ba mama na zu mafuta yango yo na sumi na nga mafuta na zu 100 bouteilles. Rappelle à celui qui a le droit de commerçant, service traiteur, ou ma fout en tourner. C'est lié. On peut prendre un service traiteur pour notre prestation. On a 100 bouteilles comme ça. Pour notre salle, voilà. On a 100 bouteilles. Donc, ce qu'on a besoin, c'est de côté dans ce même mafuta. Pour qu'il nous bien en gagne, pour expliquer, on va ressentir ma mafuta na yo. Et voilà. Maman, il y a ni tout le monde. Ah, nana parking. Nana bien au cabo. C'est pas cabo. Nana parking. Parking à Rouyo. Voilà, on a eu un parking comme ça là. Voilà. Ben dit les temps, maman Denise Tshisekedi du Bonde. Voilà. Ngana muta osekati. Ngana bino boy ko sekeza bien. Ko seka eza malamu to sekaka. Ko sekeza malamu bande kona ngai. Bon, sikoyo na mati voiture. Tokende na beta bino les solo tout seul solo vraiment important. Allez dans ma voiture et voilà là c'est quoi to bimi na nini to bimi na parking et pas etozalaki hein la parking pas etozalaki. Maintenant on va prendre la route direction Paris. Voilà. Chérie. Oui. Ce monde le rouler, on va faire les Burger King. Ata Burger King on a linga ngo pe chérie on va contraire. Oh ya mon nene. So balanga déjà. Ate. On va se limiter. Na mama ti innocente vai na e maman ta penga nga pomme. Maman lingo konda. On t'a bien nga pomme. Chérie nga pona konda ya passe. Mais chérie, oui biko konda pota problème te. Mbongo na maboko. Nini opération na nzoto. Chirurgie. Ebele va ça va chirurgie. Il rentre ça rani chérie. C'est tout ça congolaise. Moto ko sote que oh na ça régime. Na leki ba pomme. Lokuta. Lokuta chérie vanda na yo. Nga so na konda gym ke seconde. Mbongo na maboko. Mbeli na nzoto. Comme nango chirurgie esthétique comme on connaît mais bon ngai puis mboko na makana lingana ngango pété à chérie. Ah chérie lingana boyete c'est ya ko boyo na muluba talaka o nzoto bana baluba faut na boya différence ba nzoto mais oui o nzoto bana baluba chérie na ngai faut moi santé oui bakali apundu alianda kala so tel ko ba o muluba so taka toteka mamchala mon oh muluba hôtel président Félix oh muluba to baluba ba oyeba na kaka hôtel kaka mulu ndenge na biso chérie na ngai si hôtel Moïse Mbi oh muluba tala santé le bana wa yemo na libumo na olinga ngai e ba temona libumo na olinga nga hôtel ka bobi muluba ngala muluba chérie oh santé baluba il faut pas t'en faire. Non, je n'en fais pas. Voilà. Garde ta santé, reste comme tu es. Ah, tu m'aimes comme je suis. Bien sûr. Je suis la plus belle femme du monde. Bien sûr. N'est-ce pas, chérie? Bien sûr. C'est moi la plus belle, non? Oui. La plus belle de toutes les femmes. Oui. Ah, voilà. C'est ça. Et voilà. Nous sommes toujours ensemble, ça fait du bien. Il y a le soleil. Hein.
On vit ensemble, hein, vous et moi. Hein. Et... Ma deuxième famille, ma famille du cœur. Vous tous qui me regardez, vous êtes ma deuxième famille. Vous êtes ma famille du cœur. Famille du cœur de maman Eliane et Nitou. Abonnez-vous massivement. Partagez les émissions. Chérie Créteil. Paris. Comment ça s'appelle? Créteil. À partir de là, on connaît Créteil. Si, tu as péage. Par là, 80. Ah non, je peux si. Attends, le cours en bon moment. Vous êtes péage. Abonnez-vous massivement sur Eli. Abonnez-vous massivement. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. En pour vous aura R Nyonso. Ça m'a mis les film week-end. M'a mis les film ya sika, ça fait toujours du bien. La linga balanga boye. Ma vie elle est comme ça. Vie nanga les arabes boye. Yo ba maman dina. C'est maman dina pas au boye. Mais fallait que nous optons la main nanga lelo. Toi fait du dimanche. On va Paris par Créteil, Port de Châtillon, Buisson. Tout foncé par Port de Saint-Cloud. Cela veut dire que nous sommes pas au lieu. Non, ils sont là. Il y a un Burger King. Le Burger King, c'est trop gras. C'est pizza qui t'en dit. Mais le KPO pizza, on se sonne à Nini. Domino. C'est ça, Domino pizza. Ils ont bien que le gars pizza hit. Pizza hit c'est le meilleur. Ah, pizza hit est gay. Et pour que ce soit Domino, na ma bise. Na leki na ma bise. Leki na sala na zo. Leki na Congolo. Ya baleki. Ya baleki. Et chose en baleki. Ah oui. Jordan Kassenda. Tout kanaka bien, tout lingana mingi. Je les aime beaucoup. Bon pelingayana bon. Makasi. Des fois que tout temps. Des fois que tout. On a pour le bas tout temps. Nous me bise celle na zo. Koka moi. Ah bien, ngolo linga sote. O via linga mikolo ka Congolo. Congolo. O sakadanga. Bise. C'est ce que pizza on a aux enfants. Pizza. Donc ce que pizza dans la porte na porte de Saint-Cloud on est comment na mo. Je vais bien nous te na émission na kolia na R. Siko tu on a les na monter. Il y a maman la petite chocolate. Et nzele yindi hein. Tu les peux nzele autre. Nzele yindi. On a chemin de retour. Na mona girada on a te heureusement na na vitesse ça bien na vitesse ça bien fashion ngate. To qu'est-ce que to Paris malango ko. To Paris. C'est pas la peine aux monde. OK, d'accord. To les capable ma to libérer quoi. Mais oui. Ça m'a kemba il faut. Mais oui. D'accord. OK, voilà. Entre temps to solo là, to mettre ma solo là chérie. Il y a pas de souci. Tu mettre ma solo, tu mettre qui dans lobby. C'est la guitare. Et c'est là qui t'es ça, m'tabenga kingai. Mais chérie, faut belo au moko hein. Au moins ninga ine la zaraboli solo bota toujours les solo. Tu vois ne la zaraboye, solo beti les solo na solo lina bande. To ko benga yo biso ki ata musolo kwa ne komelanga, ata muso sala boy, ta muso boy tu vois. Yo mona ke kata na raté sala ka ernya so yesa ni. Continuité et sala ka. Moi je parle de la famille, je parle du mariage. Donc c'est comme donc c'est un évangile que je prêche, hein. C'est comme si c'était la Bible. Hein. Bible, est-ce que ça va page? Si on est au terrain, c'est que projet nous a gagné. Au fond, l'église lobby pour la maman Bayaka, la jeune fille, ou bien au soir Kanamaté. Pourquoi faut faire l'église? Non, on a tout mis par exemple tout non. Mais non. Pour pasteur bon, les gars qui ah, on a tout ça, maman ya côté. On a aussi ça maman la sentiment. On a été quelqu'un na cher abato qui au téléma. Vraiment. On a ba sentiment cher. Ngala linga bato ne ba banza babengi. Ngala linga penza soki kuma nzambe penza ye moko ye psanga ye. Mondo to ba konza babengi ngai. Nzambe penza psanga ki mwana nga. Moni yo nengo sa boye. Mais au bato za ko nzamba ye psinga nzamba solo na super solo er ni pe na ibandi. Ba 2h 3h du matin.
aba solana nzambe na oto sale kobo na yeko po solana nzambe batale ba okuta sale be kobo na solana nzambe o solana nzambe faut piquer o la penza saint nzambe a ko solisa yo si nzambe a yaka pa mutama so boyete connexion na nzambe za facilité ce n'est pas donné à tout le monde parce que la rabage na ba mon chéri Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Mais ils ont facilité. Ils ont facilité parce que connexion on a parce que nous avons saint et pour pousser on a penayu musumuki ils ont facilité. Il faut que nous soyons bien préparés. Chéri bon. Vous allez bien préparé donc même dans ton sambelaka au moins dans ton sambelaka. Dans ton sambelaka tout le monde donc au vendika au boniko sambela connexion ensemble exacté et causaté pourquoi parce que on s'est préparé où c'est la distraction et où la distraction ma connaissance avec dans vague et tout tu vois ko sambela malamu ezalaka o yembina no hein yomoko nzembo adoration yomoko za nzembo adoration papa le moloto wana o yembi côté pendant na mozino ndenge balobaka yumu ko mona mna tisiko pena komi inspiré ale mbana muko na elan wana obandi prière na yo tu vois ko bana ka prière maman boité chérie ba prière où il y a remerciement bon ça tu peux le faire donc tu remercies ton Dieu parce que tu as passé une très bonne journée et tout ça tu peux le faire mais prière pendant ko lingi pendant prière motema ya motema penza okanga na nzambe il faut qu'on se prépare sikoyo ele umse sexa nga chéri okomona moto ao sambela téléphone sonne ya mbe alors et non sambela kasana sana rappeler voilà ono sakana nazo sambela na silisa moto ao sonne na téléphone numéro mususu zo ko na yo prière. Est-ce que c'est normal? Ah, ça quand on a une distraction. Mais prière. Prière, on n'a expliqué. Si les autres n'ont pas besoin de concentrer au sein de la prière au moins il y a le sang. Au ligne pendant où ça la connecter à Saint-Esprit. Il faut se préparer. Oh, penza frère, le sang. Combien de personnes ont mis ça? C'est le Covid de ces signes que tu ah maman. Le bina singa yo tisane. Au sailing aïté. Avant-hier. Citron on est conditionné. Non. Si conditionné. Et ta monstre na bourreau. Qu'on a mis qui t'es ma bête. Eh chérie, faut équilibre. Tu primes, tu es belle le bâtard. Équilibre. Équilibre. Faut équilibre dans un couple chérie. On est on est mettre 85. Yo to yo munene na mulai ko. Munene bi mata. Chérie. Oui, mais vas-y. Il comme nana psuka seza boy. Nazoka. Makamoto sola kilobi. Ezana ndeko oyo abenga po ebisanga boy. Abi maman ni tuna yo ki be explication papa pesi par rapport ya ba deuxième bio. Ba si papa lobi ke po ba embaucher yo ezagete mobala ko kenda sakana ya zongi na kanisi bande ko botala ki émission moko to zaika na papa boy na voiture to solo la ki na poser papa ba question état mobali po a répondre biso po aza mobali ndenge ba ko mibali ba fonctionner ndenge bazalaka moyena zonga lango su ezate soko tala ki yango te na osenga na yo kaka okende ko tala ba video na nga mususu ti okotombe na émission wana soki peut-être ozana no abonné te s'abonner na Eliane Nitu TV pour bossa na to activer cloche de notification pour que pour ataka ba émission te soki émission ya sika et continue na kati ya chaîne na biso. Ndeko na lobi ya chérie. Oui. Babota ma neuf. Papa le bon maman abango. Mais papa abango akenda koluka mwasi mususu libanda. Mwasi pe botina papa bana mibale. Tu comprends? Donc ki bombanda et salama ki papa na bango na maman na bango et maman na so mibale mais moi c'est mibale a gagné ki maman na bango. Abi ki moi si ya mibale ya papa na biso a gagné ki maman na biso na libala. Osto ngona obete osko solo na bato ba olanda biso basani ni bayo.
So dans commentaire au chaka quand même. Non, bisiko moi c'est ami balé a gagné qui monsa liboso ndenge nini ba qualité ni azala ki nango o esala ki ke a gagné libala, a gagné maman na bango. Voilà. Na comme na place en comme dans la place yango oyo to tuna penza yango. Abi maman ni tout. Na yoki ndenge bo solo na papa. Ba argument ya papa pe eza nango vrai mais biso maman na biso bota biso 9. Asala bombanda na deuxième bureau ya papa, deuxième bureau botaba na mibale mais a gagné libala. A gagné ondene. Abi maman na bango. Tango yoki papa na bango azu mo si libanda. A comme na négligence. Maman na bango olinga suko lamba te. Maman na bango a servaka mobali bien te. Donc atika mobali a délaissé penzako. A komika akende rolia kuna pa mwasi na ngai kuna zana nga kuna te. Ngana wala akende rolia so akende rolia wapi. Alors bien en tout cas maman a négligé papa na bango. Papa na bango akei ko vanda na mwasi na ya mibale. Pourquoi? Parce que ezala ki sokwa na ndako maman netazomona te. Amona mobali netazomona mobali te. Aso ki pe netazo ki pe na été. Même bango moko bana bazomona ke mais maman pourquoi zo négliger papa boy? Lokola bana ta bozana na mike bozana ba jeune boko telaka maman abino. Abi lelo o maman ni tunaza mwasi libala na kati ya ndako. Na koyi ko sala erreur maman sala kate. Maman na biso a négligé papa na biso azaka na copain copine na mwasi to binya mi balé mais ti papa kende ko bala webi ke mutako dote deux fois na Afrique hein. Bien sûr. Ti maman kende ki ko bala mwasi wana ya mi balé aboteli pe bana mi balé. Ndenge tozolo babo papa na biso akufa na maboko ya mwasi wana mi balé. Papa ba akufa na maboko ya mwasi wana mi balé. OK. Parce que maman na bango azaka na négligence. Et donc babi ko lamba maman négligence. Ko s'occuper na mobali négligence. Alobi vinanga ya ba parents nanga été yanga pona ba ko vanda na libala na boy ko reproduire o maman nanga salaka parce que tango papa a déconné maman zu kanda alati kanda maman zu ami bongsa soute maman mi ki parali soute alambela ka su mobali te yo ebi via Congo batamisala balama ba mobali ali ti mobali alemba ki mobali asimizala sanini akena yi ake besoin ko bala sko moi c'est officiel iboso bazaki copain copine après comme officiel abali epenza alobi maman ni tout pour aller plus loin maman na biso wana azaki na ba qualité donc deuxième femme à papa azaki na beaucoup plus de bonne bonne qualité non bonne. C'est la qualité. Oui, c'est la qualité. Voilà. Nalinga tout autant maboso ko ça ma connaître ça bien. Hein, mon bonne qualité wana. Ba bonne manière hein. Ba bonne manière, ba bonne qualité c'est ça. Alobi et les kaki ya maman na biso. Tout ça comme quand même ba jeune fille à l'âge de 16 ans, 17 ans, ozota la soki papa za na ndako façon maman za, ozota la soki boza et pas ya maman la bino mi balé deuxième femme à papa accueil naie, elle était accueillante, elle était serviable, elle était gentille. Donc, après à comprendre, tu comprendre la raison pour laquelle papa a quitté notre maman. Et Zali Babiloko, moi, c'est Azosala. Comportement à moi. Vis-à-vis à papa, vis-à-vis à Bisson. Alobi. Biso bano to botami 9. Tozo boya ndako ya biso, to préféré to que nous refana na ndako ya deuxième bureau ya papa. Maman aloba lemba. Maman tombo. Maman to alobi maman situnga ye. Ce qui n'a pas maman qui n'a pas papa. Il y a pas abi maman n'a pas papa. Abi ba kina bango. Le pas mbanda. Alobi lelo oyo suki na za mwasi. Nanda kwa libala maman nito. Na mobali na ngane naza. Nazo reproduire ya makamwa deuxième femme ya papa par rapport à maman. Aïe ce qui nga maman il soko sali même émission en live na koleka na témoigner le Cambodge. Abi soko sali même émission live. Oh là là moi. Abiso ko sali live maman ni to na koleka na témoigner lelo o ngala za nda kwa libala na vandi na mobali donc ba comportement na ngala salaka nazo reproduire makambo deuxième bureau ya papa parce que na comprenait ki papa kende ko vanda na ye papa avandi na ye ti ba kundi parce que moi ça vanda ki na bien pourquoi banda ki ko lengela par rapport à maman yango wana bi yango makambo kapela sala nda kwa libala nanga donc na sala na libala nanga te ki éducation maman ye bisinga ki bafanda kana mobali boy ba servera basala kate nazo vanda na mobali par rapport ya comportement deuxième bureau ya papa yango makamwa na eko reproduire na ndako ya liba na ndako ya libala omoni donc so to beta kilobi ebeti susu isolo lelo
yo ko bakisani na ono sanga mais vraiment eza na témoignage mo makasi hein ça témoignage makasi parce que kanisa ke mwana moi si ozoloba mwana moi si papa na bango azalaka directeur na Onatra voilà mwana moi si donc azokumbisa mbanda ya mama aza louer mbanda ya mama ouais donc cela veut dire que mbanda mama azaki na bizali malamu koleka mama alobi pe ke ye a copier na ye bizali ya mbanda ya mama ke ya mama boti ouais mama on les a soni pona ye ya soni mingi pona ye soni mingi pe mama mingi pona ye et pourtant et puis mbanda mama na yango maman leki na yango autu kufa ya 3 semaines awa aleli écoute abina leli 3 semaines kaka autu kufa moi ça papa na biso ba bota papa bango bana mibale tu vois vraiment était ba maman oyo ba basala mutuma ngongi mutuma kasi oyo ba muna ke anga sina boti bana 5 sina boti bana 9 sina boti bana 9 au kende pa ite au zaka bo vuno kende so linga okende ebi luvuno le kutako luvuno papa ye wana kende ki babotoli mobali pona bizaleli okuna na kisi bizaleli babotola to mbali akenda babotola mobali akei pona bizaleli alandi kote bizaleli malamu ezali sikonde babaka moi c'est babotoli mobali est-ce que babotola ba bibino bokenda na volonté babotola non ezaki mobali akei na ye babotola te po ndenge balbaka na combat arraché na combat spirituel eza kaka mobali akei na ye amoni ke epai kuna epai akei eza malamu po esika azalaki yango akei na ye apefere na esika ya kimia ke esika ya moto moto alingaka moto aza te voilà bamama nakanisi bolandi bien tosololi na bino bia bamama nakanisi bolandi malamu mama batela oyo oza na ye batela atake olinga shenga kutatoki obioki libanda mosana pike soki olinga libanda apika ya mwasi yango ya akoma peka ngati akona matamu lokola mama Denise Tshisekedi vraiment apike ya chéri azaka moluba kaka aza pe moluba mambo ipabota aza pe na matama boye pe aza pe na sourire bongo gentillesse bongo serviable makambo ebele ça fait comment 1m85 makambo ebele aza ngo ebele pese ebele chéri alikope silina libandi technique boye lokola papa Jacques alikuwa papa Jacques ninge mama lipola lukaka ye moi silina libandi moi technique wana technique ya Koffi Olomide abi luko silina libandi ana onde technique kaka yo moka ba luko bo asala technique kaka ba technique ama Marie Paul wana teke mama wana mutopesa so ba technique wana moda Dina Marie Paul Dina mutaka na ba technique wana ba yabo wana teke mama Dina ela bisoti ben oui alba bangolo ba ni Aurélie basi na suki na libandi na poto basile za zarate mais luka kaka luka kaka bazo kwanza bazoka mutubo po bima tete po seloka mutubo mo bima tete tika la ko vandi wana c'est ça voilà ba mama to ça la négligence o ko négliger mobali au moins soko olingi na oyete wana na posa boka bwana bino wana négliger chéri mais soki olingi mo négliger ezati donc boki témoignage ndeko mwasi oyo nenga lobi abike ye ndakuna ya libala reproduire bizaleli ya mwasi mibale ya papa na bango po mama na bango aeshuaki mama na bango aeshuaki azaki na négligence soki na 8 ans tokovandela live ndeko mwasi ya kobenga po aya kosala témoignage ezalaka na mokili basili enekishasa nekishasa ezalaka ane na photo tomona yango te mais peut-être pe ezali wana photo na bato basala basala de coiffure bamindele bazalaka na basili mais bamindele oyo asali te bamindele oyo asali te bazalaka na basili photo tuna bato basala na salon de coiffure
Et voilà. Et voilà, bandeko na ngai na kanisi boyoki ndenge na biso bino atoza na kati ya propos pour le mariage, ndenge to mesana ko solo ngala bino boyoki ko témoignage ya moninga ndenge pesi. Donc mama soko za anda kuna libala yeba ko vanda malamu ba papa ba lubi balinga ba s'occuper na bango balinga ba lengela bango asha balengela bino ta balambela bino balengela bino ba s'occuper na bino bongoti mobali enfin bali mo balinga ko lamba bazana bango mais bazana mingi te mobali nyoso inga mosne alambela ninga ça ah mais bien sûr d'accord voilà pour aller là na moni to suki wana to zaka na kati ko tambola bomoni direction Château Rouge de ce Château Rouge ce qui pose bien te na papa misala musoko pe ko sala ngoyo mote bomonga nde to bimina papa to bimina papa le bina na prestation ngai ne pesala nga message pa ya papa edo dia wakana comme azo ya Paris alobana monsieur le maire Mavuba monsieur le maire à Toulouse qui nazo qui n'est pas un ndeko na yo nazo qui na Paris pas ya cousin na yo otindeli nini si yo makamono ba libanga yambo moi c'est comme autre salon voilà c'est mon cousin moi autre salon oh bon monsieur le maire si mais monsieur le maire bandala kanga liputa tilo la pesa ngata non ngakuti liputa tenga mlenga usiku wa munene wa nga liputa bana bakaya semeki soko yetu Toulouse super en tilo na lata ngote on peut na libika hapo ayo kika ok pour aller l'autre suki wana kanela lobaka en tout cas merci beaucoup vous êtes belé bolinga mama ya nitu bolinga ka kolana mama ya nitu to continuer muke to kota Château Rouge et voilà to continuer to na kati ya bouchon to na bouchon na périph bouchon dans makasi on se dit à tout à l'heure une fin intérieure bah puis on a périph intérieur bon on a à Londres beau vivre périph on a à Canada katika pesa ma petite soeur de mon cœur comment t'as bisou katika pesa de mon cœur na zone nga baleki chérie pourquoi katika pesa de on lubat te kata la lubat mais non tabandendo ah bon amumbunda wow ana bizele baluba vous avez luba ko ko bolingo bana baluba ah ouais kapesa na zone nga baleki mais yo katika pesa za kamuluba te mais non chérie kapesa za mtabando na sa bolinga na makasi ngona pona koterit te amumbunda bolingo yana leki kaka katika pesa de mon cœur ouais bon ben à tout à l'heure on a la côte Paris 18e donc na kena côté na commandé ki ba kwanga la ngai na ba makemba na récupérer pour la prestation nanga n'est pas fournisseur en fait n'est commandé biloko. Merci beaucoup Neto Tambol Nabino, merci beaucoup de bolinga kota mamelia nitu, que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki tatanza mkalusa kumuna nzamba nibeshani bana betons. Bisous, bye bye.